oyo elamba wana apesi bango balati epuis babengani bango bazongo babimaki na bango na kolela nde bake koluka vi na bango donc fille ekomaki apasi ndenge nzambe alobaki nzambe soki alobi alobi kaka donc eza bongo bato ezala kokemba wana mobali komaki kotoka mwasi donc koganga mpo abimisa mwana ngo nde akomaki siko soki na zeme nde ayaye kobota soki aya kobota soki Kayin nde Adam aye kopesa Eve kombo ya vie ke oyo azali ye vie ye nde azopesa bana donc azopesa vie na bato nde bongo bien mama ali na banza osili komona ete awa nzambe ye mungu asalaki jardin na ye ntango amoni kanda ezwi ye na makambo Adamu na Eve basalaki achasaki bango kati na jardin na ye ndenge olobi vie ekomaki ya pasi parce que jardin bazali gratuit bato mingi balobaka ete jardin bato jardin ezaka mabele te non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai oh Eden ezalaka mabele non ce n'est pas vrai Eden ezalaki finwa village dango place Adam na Eve azalaki ko vivre et puis jardin ezalaki na se wana na pembeni wana place bazalaki kende kolia kone kobuka bafui nango gratuitement mais sikoyo awa tosili komona ete likolo ya kanda bapesi nzambe alobi teke soki nzambe abengana na jardin soki jardin yo moto olobaka ete jardin ezali yango kaka mabele ebongo siko abenganaka bakendaka nalola obikinga na liboso na okasa jardin d'Eden wana ezalaki mpena na lola ya bon sikoyo tocomprendre que quand on parle de jardin réellement jardin quand on parle d'Eden réellement milieu séparé achasaki bango na jardin parce que place yango vie ezalaki gratuit mpo punition ezwa place mpo na jardin kolia ezalaki nini gratuit nde place wana oza komona ete mama ani question moko na posaki ou bien na premier épisode ou bien na deuxième épisode kaka oyo ete est ce que Adamu na Eva ntango bazalaki na jardin baza kolia banyama réponse nanga tika oyoka yango ndeko na ete bazalaki kolia banyama te baza kolia kaka bafruit baza kolia meme bandunda mpe te bafruit kaka merci point wana tokomi yango oyo raison toyebeli yango parce que nzambe ntango abengani bango awa kolia ekomi matata bazalaki oblige babana koboma sikoyo na banyama ser nanga bato mingi balisaka ka te unique raison omonaka banyama na zamba bakoki koatake mutu unique raison omonaka ete banyama bayaka na pembeni mpenza ya biso bato te c'est parce que bayebaka ete tokomi danger na pembeni na bango propre mbwana yo obokolaka mbwana ayaka azomatela yo mais soki obandi kobeta mbwa wana soki obandi kokoma mesha na mbwa wana leme mbwa ubi asui yo ubi mpe akimi libele azongisi na ndako na yo te parce que ayebi kokomi nini dangereux de place oza komonisi banyama nyonso bakomaki très dangereux mpo na kolia makila nzambe apesaki yango punition epai ya Adamu na Eva ete kolia na ekokoma na pasi de place oza komona ete Adamu efa mboma mpo alia or eloko soki okomi koboma oyo tolobi yango deja ekomi na mayele ekomi mpe enemi na yo vie ekomaki ya pasi place mpe toyebeli ete Adamu na Eva bazalaki kolia bafruit kaka parce que ntango première fois toye koyoka awa ete Kayin ntango aye kobotama bakomi kotumbela nzambe nini mbeka Abel azalaki kotumbela nzambe mbeka ya nyama kasi Kayin azalaki kopesa nzambe matiti Kayin ntango abotamaki jusque là ezalaki age ya agriculture kaka age ya feu ezalaki nanu te moto ezalaka nanu te baye kodécouvrir moto bien après na temps ya Abel wana baye kokola nde bamoto baye kodécouvrir yango wana tomoni ntango baye kotumbela nzambe milinga ezalaki kentutu milinga signifie moto me na ntango bazalaki na jardin milinga ezalaka te eloko ya kotumbela nzambe mpe mbeka ezalaka nango te d'abord kutu bazalaki saint bazalaki pure masumu renaissance ya bien na le mal nzete wana ezalaki te mama ani avant tocontinue tika na yebisa yo ete banzete mibale wana po tochange phase ya mateya oyo nzete moko bapekisaki bango nzambe ntango amoni nzete mosusu wana bakoki mpe koya kosimba yango parce que bible elobi ete sikoyo bakomi neti nani neti nzambe or satan alobaki na bango boye soki bolembuma oyo bokokufa te kasi bokokoma neti nzambe eske satan akosaki ndenge nini bakoma lokola nzambe nde place oyo tokomi sikoyo namina tochange phase mosusu place bakomelaki banzambe tokenda bo na décision ya nzambe te keba
tozwa nzete oyo moka mvetikali to protéger yango nzete nini nzete oya koyeba oya bomoi oya bomoi ya vie batiaki sheribe ange lui ya monene asiveka yango mpo moto apusana su na nzete wana te jésus christ alobaki ngai azali nzete ya nini ya bomoi nzete ya bomoi bien gardé bien protégé mais nzete moko batuchaki nzete ya connaissance du bien et du mal satan amekaki kopusa na nzete ya la vie te akokaki kotushe yango mpe te jésus christ aza intouchable. Oh, donc nzete wana nde jésus christ mais comment basimba nzete oyo te plus elandani na noki baya kosala nini noki baya kosimba yango même malheureusement keba mutu asi akomi neti biso le place oyo oza koyoka ete kokoma neti nzambe selingi kolobaki okobana kocreye mpe parce que nzambe acreye mutu tika oyeba ete mwasi na mobali baza capable ya kocreye donc kobota wana mais kobota eza création mutu okomi neti nzambe mpo tosala mutu neti nani nzambe ok yango baparent babenga bango banzambe ya mabele banzambe ya mabele parce baparent bacréaka awa adamu na eva avant balia mbuma totikali koyoka teke bakomi neti biso bakomi kocreye après kolia ya mbuma nde bakomi kocreye bible immédiatement esaute na 4e chapitre ya genèse tanga bien bible tozalaka presse makambo feke na ordre na chapitre 3 ya genèse kayin abotami te mais na 4e kayin aye elingi olobaki te bakomi banani baomoki banzambe satan azwi raison wi bokokoma neti nzambe bokobanda kocreye de place oyo créature ya bango mibale esali ekomi de place oyo mpe confirmation ezwami te banzambe asali bango bilamba olobi kubabatela nini nzoto na bango oyo ecreaka misu te po misu moto ekenaki kopeshe monoko te mpo monoko moto eliaka babombaki yango te mpo mosuku ayoki soni atiaka boye te mais awa bayoki soni pifu mateya lelo ozali libre ya kozwa yango ubi ozwa na yo yango te yango wana c'est ici que les romains sont douanières tu es libre mais jusqu'à quel âge na libandi okomi nango olingi kaka baya koexplike makambo ezali ke na symbole place ya mikolo bazali kosolola mpo comprendre makambo eza koleka te baplace mosusu nayokana nga na bareligion mosusu na baeglise mosusu ete o eva na nyoka batambolaki yango wana babotaki kayen awa toyokisa nyoka eza physique te koma nyoka eza konguluka na mabele kende kotambola na mutu na mwasi yango na eva abotaka na nyoka soki eva abotaka na nyoka mwana mofala aza na elongi ya nyoka ubie fala na katikati parce tomonaka ane na cheval soki baboti toyebi nini yango ebimaka na kati wana chamo na banzi bon siko soko ozwi makaku na mpuku soki bakoki kobota il faut mele quelque chose eza na kati de place oyo oza komona ete tozali apo todétruire religion ya mutu te église ya mutu te foi ya mutu te mais totikeli yo okende kosala jugement selon connaissance biblique oyo okende kotanga mais biso toyebi ete awa nyoka oyo bible classifie comme serpent oyo l'ancien dragon qui est nani lucifer okoki kobota na lucifer te soki eva abotaki na lucifer alobi biso nyonso mpe tika tokotia kobotaka na lucifer parce que chaque fois lucifer bayaka kosala nini kotante biso n'est-ce pas biloko wana biso na émission la vérité torejete yango mais totikeli yo continue na église na yo na religion na yo selon foi na yo mekende kotanga bible epuis fongolaki meso halleluya mama ani amoi toza na likambo mosusu ya koloba awa concernant jardin d'Eden oyo tokomi kokanga page oyo antuka na ye kono mingi makambo bele na ye baki te nasi yango lelo yango kana kokolo bien n'est-ce pas tobenda report na biso awa epuis ntango tozali kozonga nde tozali kozonga